Merci balandi ya Congo Millennium balobi masolo internet boutique la Congo Millennium Makambo. Merci à toi mon boss Ricky Dibenzi motema ya maman Jolie Dibenzi maman Ngouli pomme verte kaka ndenge ezalaka biso pe Congo Millennium te ko souhaiter ba mes condoléances na biso na groupe Chic Choc Mobimba tolanda ndenge ezalaka kaka toleka ande tolobaki tomoni moko ya ba artiste déjà aza na place bino moboyo kaye à se présenter. Bonjour maman. Bonjour. Pour se présenter balandi émission Congo Millennium bye bayo. Nga Zizi Mundeke ya Chic Choc Loyenge. Zizi Mundeke ya Chic Choc Loyenge. Ka bongo za chef na chef ten na Chic Choc Loyenge. Aza vraiment chef ten ya groupe Chic Choc Loyenge kande tolobaka Zizi Mundeke toye awa kokabola mawana bino ba artiste. En tout cas tango oyambaki likambo yo ndenge nini ekomelaki osango yo. Te nazoyeba ekomela biso tozalaki na rep tango tosilisi bazoya opesa biso sango gesteme ya kufi. En tout cas tozalaki biso tout agité nga moko kutuka te so babinga mo ezali masonge biso tout tozalaki agité paniqué toye kozwa transport toke tobitaki koyoka mpenza keso eza ya solo tango tokomei na lie. En tout cas mpenza tozali mpe ya troublé esala ipasi makasi. En tout cas ezosala pena pasi na famille Chic Choc Mobimba biso pe boss na biso Ricky Dibenzi motema ya maman Jolie Dibenzi maman pomme verte maman Ngouli to souhaiter bino ba me condoléances. Balandi émission Congo Millennium balobi émission ezaka moko na internet émission mal à l'aise tozala bande quoi ceux qui bakoko se présenter. Ouais maman, je réponds au nom de monsieur Rifi Fongo, l'artiste comédien au sein du groupe Chic Choc Loyenge. Merci. Sabrina Bossala, artiste et comédien Ngadia Diangadios. Voilà, babi oya kufi aza mutu ya maboke yango bozomona ba artiste bazolobelaka na micro. Bande koliboso ezaki parce que mona ba artiste bande ko kufa. Biloko ngeko meki eke belé. Mais mikolo euti ko sila mais ka boso na moloko ezongi. Donc en fait, ngana oloba ke nzambe apesaka, nzambe peka ndem tazwaka. Parce que na minute to bungisa ndeko na biso to kufa, collègue na biso. Ba spéculation tellement bat baroloba ebele akufi na nini balieye basali nini Chic Choc. Oui, biso to yoki babi ke Chic Choc lié pour mikolo bino na TV danser bo pesa makamba bien bo lié. Non mais en tout cas président la biso Ngadia Diangadios banda biso kota solo ça la théâtre traité. Azala toujours na gaz alié mutute. Donc pourquoi les loto lié mutu poto sala gaz donc on ndimi na ngote. Ça kana pour za groupe bana bana. Non non mais yo ce qu'on le bien que toi groupe bana bana. Donc faut sentir que toza ba leader. Président Zate mais bana na bana mais bazo beta ya ko sakarate. Ça ba leader bolingo bo to la fienga desi mouvement na vient nga Jacques Mahelanda ozoyoka. Non mais viens moi benga biso ba leader parce qu'il dit que a format biso kitoko. Toza na son na pena ya ba leader donc ya osakana même pas. Et belé ba sel na ba groupe mais ba yebi que kota Chic Choc toza na tozo bunda bitumba o ya osakana te. Hein maman na biso Sabrina za wana yebi maman nazo. C'est vrai. Oza ba soda ya Ngadia Diangadios. Bangadio lini toza na kati. Bangadia de ba na kati. Ata bino moko vraiment. To na makila wana. Yango bolie massa po bozana makila wana. Te tolie ete. To akuna pasi. To ko lia ye ata mukolo moko te banda lelo ti lobi. Donc na biso e pa vienga Dios alakisa biso boboto na bondeko. To kana eloko mususu te linzaka ya kisite eloko moko te. Donc o eza mokano ya nzambe ndeko kisami. To tana eloko to kolongola te. Merci. Ndeko komona ba artiste comme si boza pena na bolingote. Bolingote c'est-à-dire quoi? On a comprendre question na hauteur. Po bandeko bazaki na buto lobby ba artiste ta président moko te ya groupe monani. Ah bon en fait en tout cas ngana olobango que na biso groupe Chic Choc soki bandeko ba kufeli to ke no ko assister bango. En tout cas to zalaka wana vraiment to président biso za na poto mais biso so to zwi likambo na mona ngo ka eleka mabe.
na bandeko na biso musu ba artiste ezaka pasi po ba monana na ebité to sala bango nini na ebité so ezaki muté mabe to baza empêché wana na ebité et ozala mieux que yo tout na ba président wana pourquoi boya raté na groupe Angade d'Angadios bobanga nini. Ah voilà, de retour na ba président wana pourquoi ba yakate mais ba misu balobi ke bino peut-être ka ba coordination botsaka te yango ba mona na te. En tout cas wana so balobi bongo bakosi groupe Yangade d'Angadios bazaka batali boso soki batindi ke non artiste moko akufi oyoki ngani moko akufi tozaka batali boso ya kokomisa contribution na biso. Pour la nisque ba président bazolanda bino te. Non mais ba président en fait on a lancé appel que yo osunga biso parce que yo ndoza mopanzi sango otuna bango pourquoi ba yakate so ba répondre biso que to yakate po to kodzakate to sala raboité en tout cas to reprouver bango le contraire que za bongote batika na ba penser na bango négatif eza ningwana. Voilà, merci bandeko na ozabino tamingi te po na ebiki bozana mawa na bobo lelanga awa ndenge zala kaka mon maître du 15 lutadi la balobi tozo kabulaka maona chic choc. Merci. Ok, en tout cas, dans ce pays, mais pesa moi dédicace moi na ba. Bandeko bazo soutenir biso. Donc maman Laure Ntoto moi si ya peso. Patron peso poba. Donc bango ba soutenir biso, toza ba véhicule ba pesi biso po to kendeka okunda muninga la biso à bon et difforme. Donc maman Julie à partir à Paris. Merci na soutien na yo. Maman Julie, maman Arifi Fongo bambote belé maman. Maman Julie en tout cas merci beaucoup pour le soutien na yo. Président na biso à partir à Londres. Donc ba succès mo scène bango nyonso tout ba champagne bienga. Bambote na bango, toza de cœur na bino, to benga na et osala quand même kitoko. Merci. Merci tozaka wana tozo continuer musala na biso. Tomoni pe papa moko azawa akoko se présenter biso na bino to découvrir. Bambo de Belé na bino nyonso bana poto Afrique momba bato bolanda biso. Le maman makasta ka toza matanga. Merci à toi bana poto Afrique momba bato bolanda biso ba connecter bambo de na bino place ali aux artistes papa Molema na chic choc de Ngade d'Angadios. Malheureusement toza éprouvé tole la camarade na biso moninga na biso ya na biso masa na biso autopède de masa na biso yango mo lelo eza levé du corps poto ketika masa na cimetière c'est bon. Netika bat ba oloba ke bino bat artiste bokoma bat ba gris netika bo ningisi master po bozwa city ba bipo bino na minute pièce mo bo sala beta fort. Bon omoni art nga pena pona nga ngambo ya les ondes ya batolinga olanda ngote. Les gens ont beaucoup parlé mutu na mutana na estimation na yenga kanisaka mutu na mutako kanisalika ndenge ya lingi mais je ne sais pas. Pour nga je ne crois pas que ça qui pour biso to simba kiste. Art eza naturel eza do onda ma pese na vie ya mutu. A raison d'Andjoto. Kosimba kisi là je ne sais pas bon bato ba okanisa je ne sais pas selon bango nini ba okanisa to bazo kanisa te ba ezoloba mabongo. Bon omoni mutu so to lingi to vivre selon bato nde balobaka e bandozo ngisa biso sima na tiki bango ba okanisa bon ba kanisa la bango menga na yebi kisi dans chic choc te mutu na mdara osa boulot na netinga papa Molema na jour à temps na jour à l'année na ngana temps jour à l'année na mutu na jour à l'année na bon so kisi loba kisi personnel et maintenant on a que chic choc basangisi biso to ke simba kisi loba mutu na mutu alinga ko na niveau ya lingi peut-être a rosimba ba kisi na bandenge na je cause la bongo. Merci ogoyo loba moi démo na émission Congo les Millennium oeza émission mal à l'aise ogoyo moi démo moi dembote et ça moi bien. Merci à trop moni lelo ba émission za moi belé et l'équipe belé na YouTube mais na yebi ke bana poto ba mo ba sentir ba qualité nata mal à l'aise za soda bunda déjà kala pour ba montagne ba YouTube va ba ya donc lelo dans asimi masolo on donne coup de chapeau musali ke ga liboso na yebi ke c'est que na on da liboso mais ba fleur belé que toi avancer sur toi atteindre objectif toi on repose à quoi donc aux émissions mo bana poto bana Afrique bana partout Angola bolanda donc pour masolo bien atala biso to sola la ba émission oyo ça mal à l'aise na lingina ye babarbi comme si groupe Mwembe gauche bayaka penza na matanga te mais lekelinga komona bino boye nane mutu biso ke groupe Mwembe gauche yaka matanga te bazolo bakaka biso là c'est fausse information na bato balingaka biso Mwembe gauche te yango biso to ye
biso ye malgré papa yete mais empêchement boulot na ba mususu yango biso toye comme si bino boyaka penza te papa yaka amona na kate po o akufi asa lokola koko na ye ndetse menini oyo mon acteur akufa biso zala te artiste bayaka mais papa yaka te papa da ba empêchement belé maman ndetse moni be papa tozaki na ye avant ti sa meni tozaki na ye mais le soir na empêchement belé moni ki ya yete yango atindi biso bana toye au moins quand il a maillé yo déjà merci maman tango yokaki sango wana etanke oyebaki artiste ane saki onde vraiment tant tokai sango wana esalaki biso pasi makasi yango balobi bolela na baoyo bazolela yango toye tolela na bao baninga en tout cas esalaki nga pasi bon maman nde olobi ki o tomona groupe Wembe Gauche barépondre na bamatanga te en tout cas elekeli biso groupe Wembe Gauche bayaka na bamatanga tout bayaka mpona nini te baya babi artiste nde bayaka mais président Wembe Gauche place azali bambote ebele comme si yayaka te bon ntango omoni présence ya bana ya champion elakisi nini c'est que ye moko aza mama merci nasepeli merci mission mala leska nde tolobaki tozoluka baartiste mpo bazokima nayebi te soki bazokima émission balobi biso mpena mala les bomesana na biso na émission tomoni ndeko na biso moko akoki kose présente napesi mpe naprofite mpe napesi bonjour ouais bonjour kose présente balandi émission mala les balanda Joe Kalema garçon Paris acteur à Apo Firenze voilà ah oui babi acteur ya président nanga Apo Firenze mais malgré toza na makamata mais moi des questions ezanga te comme si balobi bino penza na actualité boza susute non bakosi na bango biso toza na actualité pour to travailler kaka donc to leka to travailler donc toza biso voilà Bella de Londres yoki réponse groupe ya président nanga Apo Firenze bazana bango tengo yoki sango ya l'ouest mai etant que jeune tant que massa na yo sala ki ondeni ouais ti siko onde na boy na passe na motema que son âme repose un peu c'était mal mayala donc pas si fort wana za soldat moko abunda donc nana ba souvenir ne belé na ba moment ba tournage na Chic Choc to bando sala ne toujours ensemble ko solo la ko lia na ensemble ko mela donc nana pas si fort. Merci beaucoup. Oui, balandi émission malalaise tout le monde peut moko ya ba musicien na biso bino bolobaka o ba artiste balingana ate na ningi to découvrir nga na bino ensemble. Bonjour papa. Ouais, Nathan Malalaise bonjour. On s'est présenté balandi émission Nathan Malalaise bayo. Ouais, on s'est présenté non mes condoléances na famille biologique ya Masalanga c'était Mai Makaya Mayala. C'était Mai Mayala donc mes condoléances aussi na notre groupe cher Chic Choc Luenge avait nanga motomo prêtre. Il fait Megaboul Ngadia Diangadios. Donc il go sente 4 fois champion au Zuna. Donc teo le la na ba o le la quoi. Tala nga pena sa ki mo wa Chic Choc Luenge. Donc c'est ça. Ah oui, babi tozoli la kana o bazoli la. Igo sente tango yo kaki message o ya Stema Mayala tikibiso et comme la ki ondeni. Ouais, Stema azama sa o azaki tambo mais akomaki café par rapport ya boulot na ye. Tout ça qui n'est dans milliers donc tout ça ngezo nga na palette. Muta pesa nga sangote bien ça dia muta batu na fondé to fongola chombo quoi. Monde Android. Nata na ba page ya batu. Publication Stema n'est plus donc et ça là il passe bon la nyonso ba bika rando grâce à Dieu pour ça mettre temps en circonstance à pesara yebe muta soara donc tokumisara ye. Comme si makambo esilaki nango ba artiste ba ezongi susu ba artiste ba comme ku famille bino pe kalaté ba uti kufela comme nani ku na bosani nani ADT ya ki pouyi auto tika biso eloko ngo ezongi susu na mona monde artiste te ezongi na monde artiste te ça es basala ngo pona bato dans okobotama après okokufa donc eza nature mais mikolo teleke pema ki nango ekene ngambo bato mususu bato wana teke kota ba soda ateke pa ba fazer bango tout toaka bato donc ezaka eza tout autour na biso abi totambolaka nango ti totambolaka nango donc yango balobi afo kobima afo kotikaka chemin na maboko ya Nzambe quoi totambola na est-ce que bino pe ba musicien bosambela pourquoi pas bino bata grégé
atanganga kuta sambelaka moto asala grégre wana ayebi ke pema azosalela grégre wana moto apesi ye yango eza nzambe donc soki olamuki fo kobuka mabolongo ata okufi na libaku ata okufi na masasi ata baetrangle yo ata batuti yo na kar nyonso yaka liwa tochange yango to liwa obakisa te eza na complément te comme si bino surtout na maison mère balobi kuna kisi des fois te to habite tout oyo soki ezala liwa ya vie sankara obe igo nayebi te toyedei moni omobeba faut comprendre toyedei ka nde igo sente alobi mwa de mwa mbote esala bien ouais mbote na monde entier titika mba faire des millions naza na assistance ya HD Michael HD donc Chic Choc Louis HD pe yaki camarade ya Mayala eza famille ya te na biso par rapport à KV HD na Chic Choc Louis nga mutu na ye na ye bino boyi makambo wana te natama à l'aise nga na moko ya baancien ntango naloba na oyo moko ya baancien ya Chic Choc Louis donc titika mba faire des millions convert Moussa Sontayi bobike les banquiers baser na ngai nde na mesana bobwaka bango kaka donc Claudine Kinwa Mami Lolendo Nelly Mosei Mick Check Michikeva namoni fe na Robert Bob de fanatique toi maison mais babi ah oui go to yamba openda émission des émissions faut qu'on annonce que formidable zoya donc babi formidable est moni moko ya artiste oyo bino na biso to yebi ce qui ko se présenter biso na bino to découvrir ensemble bonjour papa bonjour maman na ko se présenter balande émission mal à l'aise baye voilà c'est présenter le souci artiste na bango balinga trop Pululu bayebi voilà Pululu pena yeyo donc o bomona wana ya kizengi me ya bogar ye merci Pululu komona yo balobi ozaki pe moko o bozaki na Mayala tango yoka kisango oyo esaki yo pena ndenge ni nazano émotionné tisiko kaka donc balarme esili na kobimate tozaka émotionné émotion esili lelo te banda message ya ti lelo toza émotionné donc akufi jeune eloko akufeli o juste tisiko tozoyeba te toyebi rien donc tolela kaka pasi ezaka na motema donc tokoloba na biso que son âme repose en paix. Mais pourquoi kaka et puis pourquoi dans le moment où c'est un jeune à jouer dans la jeunesse et azaki na ambition un peu mususu ba vision ezaki belé mais c'était mon acteur aka mwana na ngayo ngam na côté na monde de théâtre et après tonga na voyager abinanga leader nga linga ponga la sala bien faut la kaka tellement na rumela na voyage na écouter comme pas venir adios mais na féliciter que na pesa que ka bonne chance et ba lobi ba bi que auta pe pas Zidane après pas na nga na pas Zidane ça même pas 6 mois allez kaka après abenga bisinga que leader na pas Zidane mais na kokati ton na ye na écouter pas venir adios donc souci ma trop voilà souci vraiment merci. Merci beaucoup. Merci balande émission mal à l'aise. Bino bozo mona ndenge tozo loba ndenge tozo bozo yoka ndenge monsieur zo sala. En tout cas même nga pe na tama aise na zaboy na zapenda na passe mais lokola toza wana pona kolobela bino pona ko yebisa bino be formation nyonso ele kaka yango moni tozo kabola kaka mawa ensemble merci. Oyebi ke bato baza kuna ba moninga te. Awo eza efsika matanga na ye pona sala exhibition te. Na ye pona souffrir na bandeko ba kufeli donc soko zano kuna tout ça oko kansaki na yakite ba musuba yaka po ba mona bango tout ça mais nga éducation nga na zoa eza wana te o eza isika feti te eza isika mawa lokola ba vandisi nga yawa tant pe kore okene na kei o ya mona kinga amoni ngai o amona kinga tia ko loba ke na yaka pete akoloba na yaka menga no kipe wana te wana eza inutile. Voilà ce qui pensa président Massouma yaga na ebino nde bomona raté président Massouma lobi yo komi komona na trop na matanga po tangu candidature ne comme na suka ndetika président Bodo azo yango yo komi mona na matanga te mais wana ezango biso to sala ngote pour que ozwa quelque chose ce qui tout ça ezala kaka souci ya kolinga ke batu ba panzana te bozala esika moko mais intérêt moko na kati za te au contraire o bano sala ba sacrifice belé parce que à moins que vous en un groupe te mais net ngana za na groupe nazo fêter siko 30 ans lokola ozomona nga boyi donc tous les jours répétition il faut que ne tournage ba montage leur nini yo ke no landa makambo ya batu mususu mais ce qu'on dit mi ango
on s'est obligé. Donc, biso eza nango na nini na biso te na objectif te autosalaka nango na association ko wela na tout ça. Tout ça na ba statut na biso. So komoni mutu azoloba ndenge mususu ayebi ne ba statut na biso te. Tout ça calme problème moko ezate. Merci pour Massou. Merci beaucoup. Mission mal à l'aise ndenge zala kaka to moni pe ba artiste ni mo bozo mo ba artiste bazo yebele na za pe devant artiste na opesa micro na nga pour présenter oyeba yenga na bino to découvrir. Bonjour papa. Ouais, bonjour. On s'est présenté balande émission mal à l'aise bayeba yo. Ouais, nga za bongo bon li to sevo. Oh batoto bayebe donc tout ça na matanga ndeko na biso artiste ya Kufi. Nde toyeka to kabola mawa na famille artistique et puis na famille biologique quoi. Donc les rois ezaka eloko moko ezaka séparation moko ya bien te. Donc tango baninga bazui les kambo donc il faut to assister et ça la bien. Ça la bien. Tango yoka li kambango babi garçon pe yebaki ça ki ondeni. Ouais, ngai na ebagité na monaki yango na Facebook Chico Pololo muta publié yango et tant na monaki yango donc nandimaité donc ça là ngai vraiment pas si parce que c'était mai aza garçon moko très bien et puis tout ça qui na ba relation mo bien naie aza garçon mo play donc tant na yoka ki sango en tout cas ça là vraiment pas si donc on est toujours de cœur avec la famille biologique et puis la famille artistique. Donc voilà. Bon, mutuna mutu azalande na ya jijali kambwa. Ngai na lobaka artiste baza boyokani. Soko tali na batu tout bazar. Sur 100% ya batu baye na matanga lem so mona 80% ya artiste. Donc so bolingo ezalaite lem so artiste banga bayate. Mais le quoi artiste bazali donc on sait que bolingo ezali. So total bien mingi baza ba jeune ka ba président bazate. Bon, on est dépendre si qu'on a moto na moto ndenge ni na juger les kamna mais so tamboli pe au monde pe ba président pe bazali. Prévenez président so président Masumu pas wana donc il a représenté déjà ba artiste nyonso ya Kinshasa. Donc c'est ça quoi. Alobi président Masuma oyaka po mandat na ye comme na suka Monique lokola président bodo atele libaya yango moni akomi kolanda batu to na matanga. Mandat ko koma na suka ou pas à se présenter na matanga. Balobaka na feti na matanga na préféré matanga poto kabola mawa. Na feti zaka kolia komela. Elo mo malonga ya la te. Na préféré pe na matanga. Donc le roi de se présenter déjà dans lié à Matanga donc pour la maison de l'Oromo bien. Merci. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Pendant l'émission Malalens Bakoko Yebayo s'est présenté. Bon, on est dans un monde on a déjà bateau bazola na boy ba déjà wana artiste comédien il y a groupe Fiston Sai ouais le chef du gouvernement. Babi Isma pena yeyo mais balobi tango yoka babi yo poza mwana kitambo tango yoka kisango OST mai mayala oyembeki yango na ndeni. Bon c'est ya masalanga c'était mai masa tout travail na épée nazaki na braza tango bazo benga ke ya masalanga zel suste en tout cas c'est là nga passe makasi et c'est là nga passe makasi ti na kenaki eti pa na bango kuna na yakomo na pena se retrouve que Massa Zal Sustaza au Kofa. Comme si le président a bien mon unité. Le président Zalari, le président tous les années de Boutou Siko Pazoya, Azalié, Azara Social, Namaramnion. Le bien est à moi qui tambo même, comme dans Bateng Bateau, Sali Badon, tout le monde combat président Saïsaï. Président Baloba Souk et le Kandé Bandele. Naviam de Gogo Salamaramion, ce terme, mais sous Kandé le Kaï Bandele, le président Kamete Bomonaye, Awa. Donc madame tout derrière tout ça là déjà tout le monde a ngati au monument na sosa filmé na nzungu yeba ke tatane aza pembe donc papa Kalamita zo bima déjà. Merci Isa. OK merci. Balandia Congo Millennium to comme nemso na suka en tout cas bouti koyoka bino moko na minoko na mionde ba artiste ba lobby ba défendre en tout cas tous les la kana ba o ba le la kana biso ba artiste ba lobby lo mo susu comme si ba te wazali banda ba artiste wazali banda aussi ba bengi ba lobby
ndeko moko akufa mpona lokola bakomi kombete bango eza bien te kaka nde tolobaka merci à toi mon boss na Ricky Dibenzi babi Ricky Dibenzi boss waliaka na mama Jolie Dibenzi maman Ngouli pomme verte en tout cas bambote ebele epai ya mon vieux Jacques Maelanda bambote toi aussi ma maman chérie mère d'être Trocadéro Bella de Londres moi c'est de la Minou Landry Mbila Landry roi Landry babi pena wana masala ya banda